Mbote bandeko bipai nyoso bozali tozali kopesa bino mbote pe tozali na esengo makasi ya koleka na chaîne na biso YouTube topesi bino mbote bipai bozali kombo na ngai ezali Jean Arthur Kabamba nazali analyste politique ya société civile toye lelo pona ko sala kosolola na bino elongo toyeba makanisi nini tokoki ko partager pe makambo nini tokoki koloba oyo ezali ya tina pe ya mutu ya pona mboka na biso objectif ya émission na biso ezali ko apporter lumière place oyo flou to ba doute quelque part ezali na mituna ebele o tozali ko mituna bokozwa numéro ya WhatsApp oyo ezali na ko s'afficher na ba ya écran. Alors, ceux qui bozana ba suggestion, bozana ba question, bozana quelque chose ya koki ko apporter na kati na émission oyo boko kipe ko partager ensemble na biso. Objectif na biso ya émission ezali ke toka bolaka makanisi. Poete na mboka na biso Congo to tikalaka na momesano to maloba eloba maka ete congolais pona ko bombele likambo esengeli ko bombele na kati ya mikanda. Po congolais alinga kotanga te, congolais alinga kofuye te, makambo nini makomama po ayeba histoire ya passé, ya présent pe nde kosala pe lisufitir. Yango wana toye lelo po tokabola makanisi elongo. Thématique na biso ya lelo tokolobela likolo ya RAM. Toyokaki na conseil des ministres bapesaki biso mwa mikolo pona kotalisa biso koloba ete bakokata RAM. Nde thématique tozali ko partager na bino lelo po ete RAM eyaki peuple aboyi yango jusqu'à ce que ekomi na niveau gouvernement azui décision ya koki kokata eloko wana. Alors tozana mituna ebele o tozali ko mituna euti wapi pona nini eyaki. Est-ce que pona nini gouvernement a se préparé quitter message ezalaki malamu, communication ezalaki malamu? Est-ce que peuple azaki au courant na yango? Nini esalike eloko wana eyaki si m'appelle loba suspendre yango? Bien sûr, toyebi que la souveraineté appartient au peuple selon l'article 5 de la Constitution. Peuple aza souverain. Peuple nde muto aza na makoki subasma eza peuple. Alors, bokonzi nyonso utakande na peuple. Lokola peuple aboya ki eloko wana, yango na omoni balongoli yango po ekoze pe bator ebele, ba dégâts ebele, makambo kilikili oyo bino nyonso boyebi. Muto aza malade, aza na hôpital, to abeli na ndako, azoluka secours, intervention, abenga atiata minute boye, moi 1000 francs zaki nango abenga bana bandeko baya ba memaye ba tikaye na hôpital ba sombela ikisi mbala moko ramazui. Alors to yebi makambo ebele o to koki kotanga awate bisiko zali o yebi yango très bien nini esalike fosheke likambo wana oina yango pe obo yango na kati na motema na yo po biso nyoso to zaki ba victime to moko zaki épargné te. Ezala aza riche, ezala oza riche, ezala catégorie nyoso mutu nyoso azalaki épargné te. Alors, eloko yango peuple aye kobo yango ba yebisi biso jusqu'au premier bakoki kokat. Tobeki ko sillonner na kati na ville pona kotuna bande kotoko banda kotia ba crédit. Tomoni côté mosusu lokola processus sango ezaki ezokende malembe jusqu'à ce que ba abonné nyoso il y a tous les 4 ou 5 réseaux ya communication ya télécommunication tozaka nango na mboka na biso. Alors tomoni ke bazokende okata malembe ba pesa ki biso délai jusqu'au 1er mars. Au 1er mars ndesuka. Alors yangwana toye lisusu pona komeka ko partager est-ce que ba changer forme. Mais pour continuer, comme ça n'a été ceux qui ont moni vidéo yo, au s'abonner, bisiko moni cloche au tchemwa musapi, pour à tout moment au kobanda kozwa, to kobanda ko kabola, makanisi na yo mituna na yo pe makambonyo sokolobela biso, to kobanda ko ya koleka pona ko essayer un peu ko partager. To sala ba recherche, to kozala na ba invité.
oyo tokobanda kokabola na bango makanisi pona komema biso na connaissance ya koyeba mboka na biso ezali kokamba malolenge nini pe makambo ezali koleka ndenge nini. Yango na bandeko kobosa na te ko s'abonner. Alors au s'abonner c'est très important, pose wakaba notification. Il y a message nyonso to soki toleki na likambo. C'est presque tous les jours tokozala kanabino na chaîne oyo pe à tout moment tokobanda ko solo na makambo ebele etali mboka. Registre des appareils mobiles ndeo babengi RAM et outi wapi et yaki pona nini. Bien sûr bameka kofunda biso mwa mukeke biso ba congolais tozana culture ya mpakute to mesani kofuta mpakute. Bien sûr misale ezalite na kofuta mpaku na mbongo ko uta wapi revenu na ngape kozala nini pour te peuple congolais a mesani bafuta kaye malamu te musala zali ko sala zali ko zwa penza malamu penza te alors akofuta mpaku na misolo ko uta wapi pe pona nini. Mboka nyonso développement ya mboke yaka na mpaku soki bato bazali na culture kofuta mpaku ezali moko ya revenu to ya ressources oyo l'État akoki kokotisa misolo lokola na mboka na biso en dehors ya DGRAD, en dehors ya DGI, en dehors ya ba DGRK, ba institution nyonso oyo l'État en dehors pe ya ba ressources minérales oyo pe ezalaka moko ya ematisa kankita ya mboka. Lokola touti komona pe Dan Declare toko zongela lisu émission wana auti ko signer ba accord toko luka pe to yeba ba accord wana nakati basali nini asala ki biso mbeba uta bambula ebele plus de 20 ans. Dan Declare azali ko zwa misolo richesse ya mboka tozaki na 1% tomati na 2% to yeko matana 5% 10% ti lelo to yeko koma na 50 sikoyo ba accord ba uti ko sala po Kongo matisankitana yango. Alors, registre des appareils mobiles, ce qui to tangi mikanda malamu, pona koyebe te likamboyo e utaki wapi. Alors, ezali pe régi na institution nini. Pourquoi yaki pe pourquoi bakataki yango. To mona ki communication ezaki malamu te pona ko informer peuple congolais. Tala likambo tolingi tosala na kati na mboka ezali boye procédure nango tokende nango boye mais tango bozali kotinde loko bopesi peuple bo informer te procédure nini akoki kosalela bozali nde kotika peuple comme victime bozali nde kosala ke peuple a souffrir yango na peuple a souffrir pe aboyi yango mbala moko pe alobi ete tolingi eloko yo te pe n'importe ba avantage ba intérêt nyoso bino bolobaki ebele na ebandeli bolobaki eye pona kotia wifi connexion wifi ekozala presque partout na ba université na ba lieu public na ba net ba grand marché na ba gare centrale na ba bis na bisiko bato azali kokutana ebele pe lisusu pona fabrication montage ya usine oyo ya komonter ba téléphone na mboka na biso pona ko lutter contre ba téléphone contrefait ba téléphone ezali ya pirate pe lisusu tozwa ka ba téléphone na malamu ko épargner biso na malade po ba téléphone ezali esalami na ndenge ya malamu te ezali ko memela biso malade nyonso wana bo memela ki biso to yokaki na bato ba yokaki pe ba oyo bazalaki na kolanda makambo ndenge ezali koleka mais sikoyo petit peuple ya yebite pe oyo azali koyoka te oyo avandi mosika na fin fond akoyeba utilité na ngonde nini tandis que information ezali kotambola te bozali kotinda bato te pona okende ko informer peuple alors peuple akoyeba ndenge nini yango na bomonike jusque là peuple aye koboya mais likambo inquiétude na nga ezali tomeka ko réfléchir nano mwa muke na likambo wana po tomona ki jusque et comité na assemblée nationale balobi ete ram toyebi yango te ezana soubassement légal te soubassement juridique moko ezali te pona ram. Je me suis posé beaucoup de questions na mituna na lobi mbo eloko nini ekoki koya na mboka pe bandima yango pe peuple puisque taxe nyos soki tozongi nano na buku na biso likunzi tokei kotanga na article 174 article 174 ya constitution na biso na article 175 ya constitution
Alors comme beaucoup li kunzi na biso yango constitution oyo ezali publié na journal officiel. Alors tokotanga bon muke po ete to comprendre malamu ndenge beaucoup li kunzi et lobby constitution na biso lobby boy na article 174 et lobby il ne peut être wana linéa liboso il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Impôt mon côté ekoki kofutama na kati na mboka to taxe mon côté soki ezali na soubassement juridique te soki mibeko et permettre yango te sengeli basalela ngo loi organique to projet de loi oyo ekouta na gouvernement soit proposition de loi oyo ekouta na assemblée pour te peuple et puis il faut communication à malamu pour te peuple ayeba yango. Mais sikoyo soki wana na sukela ki wana na linéa liboso na sali ko tanga linéa mibale lobi boye la contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. Donc mutunyoso en tant que peuple il faut zalana devoir oyeba la contribution aux charges publiques. Contribution na yo, kopesa moi lumeya na yo $1, moi 1 franc selon ndenge mobeko kopesa. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République. Et ça devoir ya mutunyos. Faut zala devoir ya ko contribuer na misolo na yo pour ça l'avancement ya mboka na biso. Il ne peut être aligné à misato, il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Alors, si koyo pona biso petit peuple, et sengeli to yeba loi ngo eza loi nini, oyo ba établi par exemple, loi oyo ya TVA to bengi taxe à valeur ajoutée, TVA, eza na mobeko nango, loko nyoso tozali kosomba, bako banda kokata biso donc to banda ko bakisa mwa eloko po ekotaka na kesa l'État. Alors peuple nyoso ebiango même abe mboka na biso pona nini nyoso biso to ekendaka na kesa l'État mais ba kesa l'État ezaka kotoboka ekoya kandela ba pocha batu yango no moni peuple azali ko revendiquer nzokande mobeko epesi ndingisi epesi permission ya koki kolobete mutu nyoso azali ko vanda na kati na mboka Congo esengeli a contribuer na mwa lumeya na mwa eloko po esunga mboka ekende liboso bamboka mususu bazana minerete lokola biso mais kasi à partir kaka ya ba cotisation contribution ba taxe au peuple ba futaka nde ezali ko permettre que mboka wane avancer. Total exemple ya Turquie na 1975 awa na RDC bato bazali ko Afrique du Sud ba eko tanga wa ba uti Afrique du Sud ba eko zo ba soin awa boulevard na biso du 30 juin ezalaki kitoko koleka ville ya Turquie mais lelo soki otali ba Turki nde bakomi koya kosunga biso lelo bakomo tongela biso port ya banana bakosalela biso nzela ya chemin de fer bakosalela biso raffinerie ya pétrole makambo ebele na banana kuna pe ebele pona nini baye kosunga biso na misolo na bango or biso tozalaki avancer ke bango mais lelo baoyo biso tozalaki tolekaki bango musika même en Afrique ici bamboka lokola Éthiopie ezana eloko te mais taxe contribution ya mutu na mutu ya peuple chacun oyo azali ko vanda na kati na mboka nde ezali ko sala ko salisa ke peuple akende liboso. Alors touti ko tanga article 174 la constitution oyo permettre que to meka ko comprendre ko tanga pe bisiko zali po comprendre yango malamu. Alors siko eloko mosusu pe na funda ka bato journal officiel puisque basunga ka biso mingi penzate français za munoko ya bapaya sengeli constitution ezala traduit na 4 langues nationales pour permettre que mutu nyoso a comprendre na langue na ye maternelle. Langue maternelle ezali langue oyoyo oyekola tango botamaki. Ceux qui bapara na yo ba mesanisa ko loba français ko sala na facilité mais ceux qui loba ki lingala chiluba ki Congo to swahili
nde oyo ko comprendre plus mieux mibeko pe koya na kati na mboka na biso ba enseignement de base ezala pe na ba langue maternelle lango mwana botamaki nango et permettre à comprendre très bien. Alors journal officiel bozali ko sunga biso te esengeli constitution ezala traduit na 4 langues esengeli pe lisusu constitution na chaîne nationale lokola RTNC 3 Boko ça la paix même RTNC 4 babanda kotengi la biso constitution chaque jour na tongo na midi na pokwa pour permettre peuple ayeb. Et puis na bisika neto bolobi net na alinéa ya liboso oyo ya article 174 lobby il ne peut être établi d'impôt que par la loi. C'est quelle loi? Oyo même ata muto ya tangi ya kutika la koyeba ngote journal officiel esengela ki bosa la biso ba référence bokomi wana loi organique dit numéro 014/10 du 24 juin 2002. Alors peuple peut accueillir pe koluka loi organique lokola pe to comme un système ba téléchargement na ba téléphone kontina Google obetika loi wana ozui yango ceux qui ozana misolo na yo ke na journal officiel osombi pe otangi. Ça peut faciliter population à comprendre makambo très bien. Surtout pendenge pe tozui ba député oyo mukolo oyo bakomaki na parlement mukolo liboso bapesa bango constitution na règlement d'ordre intérieur mais c'est comme si batanga kangote c'est comme si pe ba comprena kangote ba yikotelemela balobi likambo oyo ya RPTC ezana soubassement juridique ata mokote nde bisika problème na biso ezali tokomeka ko réfléchir ensemble pour na kokota pour na ko comprendre sikoyo article 175 ndenge lobi le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. Aussi, quelle loi? Fobosunga kabiso kotali sabiso ete loi songolo. Siko problème na biso tokende kotanga na alinéa ya misato article 175. Et lobi ni lobi, la loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition. Mobeko ndenge lobi etalisi ke ezana ba recette fiscale na ba recette non fiscale. Tokomona yango. Alors à travers ba recette wana oyo balobi boye la loi fixe la nomenclature. Nomenclature ezali rubrique to momesano to tableau to numérotation oyo ba permettre na likambo songolo ekeiboy na likambo songolo ekeiboy. Alors mibeko epesi ndingisa ya ezala na ba taxe mosusu oyo ekoki kofuta matoko zwama na kati na mboka ezali en dehors ya ba impôt ezali en dehors ya ba taxe fiscale ezana ba taxe fiscale na ba taxe non fiscale. Alors sikoyo tokozonga na ebandeli po ete tokende kotala bisika oyo rame uti toyoka ki ete rame uti na RPTC oyo ezali autorité de régulation de la poste de télécommunications. Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Ezali structure oyo depuis 2002 bachaki yango attaché directement à la présidence. Mais normalement, il fallait ezala na kati ya ministère ya petentik. Sengele ezala na ministère ya petentik. Mais kasi ba attaché yango directement à la présidence pour na kotala mouvement na yango ndenge kosala avec ba raison o tokoki ko zwanano awate mais na mikolo ekoya ceux qui mituna to makambo mususu ezali kobosa na te ko s'abonner ceux qui ont moni moi notification ana cliquer pour à tout moment to banda ko réfléchir ensemble ceux qui peut okomona ki ozali pe na makambo ko kikoloba okomeli biso pe o bengi biso okoya to koleka ensemble na kati na ba émission toko essayer un peu ko discuter na likambo oyo yo yebi to lingi ko apporter na population to lingi kaka to apporter moi ndambo éclaircissement pona ko yeba bisika oyo ba député ba sukelaki pona ko loba ete
RPTC to RAM ezali na soubassement juridique ata moko te. Eza na base légale ata moko te. Ezali taxe moko illégale. Donc ezali taxe moko hors la loi. Or totangi article 174 et lobi était ba taxe na ba redevance mosusu il faut ezali établi par la loi. Article 175 et lobi nomenclature et la kisi lolenge nini ya koki kofuta ba taxe mosusu. Alors à partir de nomenclature wana ezali rigi na ba loi organique ezali kotalisa biso te eloko boye yambo et comme na population to yambo e salema soit euti na proposition auto benga ka projet ya loi na gouvernement balobela ki yango na conseil des ministres ou bien euti na proposition ya ONG un individu lokola ngai na koki kokende ko proposer loi na ngai ceux qui bamoni yango na assemblée ezali malamu ba adopter yango pemboke komi ko salela nde babengaka proposition de loi. Mais au na conseil des ministres et na gouvernement nde basalaka na réunion na bango chaque vendredi babengi projet de loi. Alors sikoyo to bandana no na RPTC to bandina na ebandeli pona ko essayer un peu kolongola pe ko comprendre moi malamu ba détail wana. Alors tozali na mobeko oyo ezali loi ezali 16 octobre 2002 loi 014-2002 portant création de l'autorité de régularisation de la poste et des télécommunications. Bakomi directement présidence de la République pour les attacher depuis 2002. Oyo à l'époque mboka na biso monaki ete ezali malamu tokotisa RPTC autorité de régulation oyo ezape na ba mission na yango na article 3. Mais tokokota na ba détail te mais tozoki na explication so ika au télécharger na internet na yo loi 014/2002 16 octobre 2002 okomona yango ekobima oyo epesaki RPTC makoki ya ko fonctionner na mboka na biso. Si quoi RPTC bande ko fonctionner ndeni musala na yepe objectif na ezanini ezali yako gérer ba brouillage ko biso na interconnexion ba code 243 ko permettre fonctionnement ya ba télévision ba radio ba biloko nyoso na ndenge to benga ka ubengi mutu yo zaliawa ubengi mutu azana poto bosolo lipe malamu pe ozomona yeboye nyoso wana ezana rôle mutu asala ka biloko nyoso wana ezali RPTC. Sikoyo RPTC depuis 2002 oyo azo fonctionner na kati na mboka oyo a fonctionner tokotanga article moko na kati na mukanda oyo tokotanga article 21 ya mukanda oyo loi organique eza loi organique portant création de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Article 21 lobinin chapitre 3 des dispositions financières, fiscales et comptables. Donc ba pesa ki epe makoki ya koki ko futisa bato bazali ko vanda na se ya makoki to ya mibeko na ye azwa kampaku azwa kamisolo afutisa kabango lokola ba télévision na ba radio lokola lelo efutaka et puis pe bato nyoso bazali ba interconnexion ndenge ozalaka ozana réseau yo po kala ezaka pe pasi période moko boye ozana réseau oyo po benga mutu ya réseau oyo ezalaka pasi période moko. J'espère que tout le monde le sait bien ba o babandaki na ba réseau depuis ebandaki na mboka na biso soit au kofuta trop cher. Alors maintenant sikoyo section première de la gestion financière yo kandenge mobeko article 21 ya mukanda o tozali kotange lobiboye. L'autorité de régulation dispose des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires comprennent les revenus des prestations. Soulignez très bien Bissikawana, revenus des prestations
Et ça parmi les ressources, oyo ba revenu à RPTC, balobi des ressources ordinaires, ba prestations. Alors, n'attendons un peu rapidement. Les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers, bon, point C, la taxe de numérotation, point D, la taxe de régulation, point E, la taxe de parafiscale autorisée par la loi financière. Nasuka balobi boye, na senango, les modalités de calcul, Kanga eloko wana très bien, les modalités de calcul, les taux et les montants des redevances, frais et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'autorité de régulation sont fixés par décret du président de la République. Les gens se posent la question pourquoi les cas qui n'ont l'Assemblée nationale sont fixés par les décrets loi du président de la République. Si koyo pona ko avancer de konangai toko kende kotanga nano kotala ba décret yango ya président de la République ezali nini oyo ekoki ko permettre biso poete to comprendre makambo mwa ebele kotala nungu oyo ezalaki na kati na mboka na biso na ngambo mususu balobi ezana soubassement juridique na mpanzi mosusu balobi ezana soubassement juridique mokote nani abandaki koloba ya solo nani pa abandaki koloba o babengaka du populisme des fois pona koluka kaka ampleur to koluka moyen bato bayoka ngai pona loba o ezana soubassement juridique te siko mibeko nyonso tozali koloba tozali kotanga o balobi ekouta ba prestation ba calcul ya ba numérotation eza ba décret fixé par le président de la République. C'est lui qui travaille en concertation avec les gouvernements selon l'article 91 et 92 de la Constitution Nabiso. Alors, Tokei, depuis 2002, Tobandi ko avancé, Toye Kokoma na 2012. Tango tokomi na 2012, Yambo tokoma na 2012, tokomi na 2005. Babimisi mobeko loi numéro 05/008 du 31 mars 2005 modifiant et complétant la loi numéro 04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs. Kaki basama libale kaki na parlement alobi rameza taxité mais ce sont des actes générateurs, ce sont des prestations et autorité de régulation. Alors balobi boye loi wana oye permettra kike basala mibe ba acte générateur eza loi numéro 5/008 du 31 mars 2005 na oezaki ko modifier loi numéro 4/04/015 du 16 juillet 2004 oye permettre que ba acte générateur des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités. Par exemple, direction, il y a DGRAD, mais tout, il faut la contrôler par la DGRAD. Alors, Ndesima, Toko Kendepe Koyeba Kuna, est-ce que taxe RAM est contrôlé par la DGRAD? Mbongo Wan est Kokende Wapi? Ezaki na banque moko, to DGRAD Ayebi, lui aussi faisait ses calculs pour na kota la contrôler RPTC ou pas, ou ezalaki kaka rattaché directement à la présidence, misolonyo se zoye kota na présidence pour na bénéfice ya ba individu ya batomoko songolo ou bien na bénéfice ya population, puisque eloko nyoso bokoki ko sala pona na kati na mboka, il faut ezala pona intérêt ya peuple. Pour peuple nde muto apesi bino pouvoir, peuple nde muto a voté bino, peuple pende liso azana liloba kolobake bino to bino te. Alors, waneza mobeko depuis 2005, toye kokoma na 2012. Yoka sikoyo place makambo bandi. Décret loi numéro 12
décret loi numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul, les taux, les revenus des prestations de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Oyo Babengi RPTC en sigle. Loi Yangoana, Oya depuis 2012, Oyo permettre que RPTC azala na makoki ya kosala ba calcul, ba prestation, Oyo permettre que RPTC azala nandingisa po bamona kike il faut élargir champ wana. RPTC essaie un peu élargir pour misolo nyonso ekokota ezala pona intérêt ya mboka. Alors même abena biso Congo toyebi misolo nyonso ekota kekendaka na poche bato nde yango no moni mboka ekufiti lelo oyo lelo tozaka kana ba budget touti komata tokomi na 11 milliards tozaki chaque année, ça fait depuis ba année tozaka na budget à 3 milliards 500. Mais maintenant nde tomeki komata mwa muke mboke ko tombo malolenge nini soki misolo ezali kokota na kati na libenga ya l'État peut-être l'État ezali yo pe ezali ngai sikoyo yoka ezalaki décret ya premier ministre na 2012. Alors abandi boya lobi vu la constitution telle qu'est révisée à ce jour, spécialement son article 90. Article 90 lobi nini ya constitution o totanga ki lobi premier ministre azana makoki natangela bino rapidement po tolingaka tozali koloba pe tozali kotanga toloba lokola bato oyo bazali koloba pamba boyete. Article 90 ya constitution lobi boye ya Mobeko Likunzi lobi le premier ministre assure l'exécution des lois. Akoki komona lobi no mboke ezali ko marché malamu te likambo moko songolo boye likambo mpakala boye alors esengeli nabimisa Mobeko songolo puisque tout le monde pense que ba loi ezaka voter à partir de l'assemblée. Loi nyonso koya il faut que mokonzi mboka tinda ngona assemblée, il faut que assemblée a adopté, il faut que congrès tous les deux chambres et il faut kaka. Mais non, tanga beaucoup très bien. Constitution et puis ce premier ministre Makoki, Yakoki, le premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Telemisakango nanzela décret. Décret loi tel. Décret loi tel. Totanga rapidement. Je pense que toko sukelawana au kotanga. Alors, maintenant si kotanga on a 2012, toko na 2012, premier ministre à l'époque wana. Alobi non, na koki ko élargir champ ya RPTC, autorité de régulation, pour na kopesa ndingisa to makoki pouvoir ya koki ko sala makambo mususu. Alors, tokei balobi vu la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo, spécialement son article 8. Tokotanga teme okotanga nandako. Vu la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité régulation ndeo totangaki oyepesi RPTC makoki depuis 2002 ndeo ba répéter yango yebika po bobi misa Mobeko il faut bozala na ba référence yango no mona ka balobaka vi la loi telle vi la constitution toki omoni bazali balingi babi misa Mobeko na kati na mboka na biso il faut ba référence ezala vi la constitution ou ezali kunzi vi la loi telle alors maintenant sikoyo place na biso ya mutu ya otozali to lingito lobela ezali awa. Vu la loi numéro 04/015 du 16 juillet 2004 touti komona yango awa fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalités, la modalité de participation.
des perceptions telles que modifiées et complétées par la loi Tositotanga Kiango 005/008 du 31 mars. Oye permettre que la recette fiscale na non fiscale. Sikoyo pona kokende koshite na mobeko oyo. Ba vie ezo continuer. Soki oluki mibeko wana okomona yango. Alors, Nase kuna balobi sur proposition du vice-premier ministre, ministre des Postes et Nouvelles Technologies de la Communication. Le Conseil des ministres, décret numéro 1, en application de l'article 21 de la loi Oyoyar PTC, et puis les modalités de calcul et les taux de revenus des prestations de l'RPTC sont arrêtés comme suit. Oh ba pesa ki RPTC lo lenge nini akoki ko sala ko zwa ba modalité ya ba prestation na ye. Tomoni pe ba ye ko tshela biso ba tableau. Tableau comment RPTC akobanda ko zwa na ba brouillage, montaboni na ba code montaboni lo lenge nini gestion na ye biloko nyoso wana. Sikoyo na 2012 RPTC a soukelaki na 5e calcul ou 5e prestation ou revenu ya RPTC depuis 2012 a soukelaki na 5e. Oyo à l'époque article 2 le vice-premier ministre, ministre des Postes et Nouvelles Technologies de la Communication en charge de l'exécution des présents décrets qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 20 février 2012. Qui était le premier ministre? C'était Adolphe Muzitu qui était premier ministre. Alors, na vice-ministre Oya télécommunication. Sikoyo, Adolphe Muzitu. Bolo bateke na lobby Ram Adolphe Bandaki na époque Adolphe Muzitu non. Ezaïa Bandaki Ramte. Mais il y a soukelaki na 5e prestation en tant que comme article 90 de la Constitution et puis si makoki ya koki ko créer ba décret loi oyo akotisaki ya créer ki ba loi ebele kaka moko wana teme ebele surtout azaka un bon gestionnaire asala ba misala na ye ba kelasi na ye ya fiscalité ya finance ya côté kuna yende domaine na ye apesaki RPTC a soukelaki na 5e prestation pour RPTC lo lengeni na kuti kozwa misolo toleki sikoyo tango toye kokoma na 2020 na gouvernement Elunga Ilunkamba tolingi to chité par là suite na yango pe bokolanda na mikolo ezali koya toye kokoma na 2020 publié na journal officiel et lobami na conseil des ministres Babimisi décret loi. En effet, le journal officiel a publié le 1er avril le décret numéro 20/005 du 9 mars, modifiant, complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de télécommunications. Décret signé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Augustin Kibasa Maliba, Institut Nouvelle Taxe. Otozo benga comme prestation. Oto benga comme acte générateur. Baba Kiseli, RPTC, 6e prestation. Oto uti komona bisika Adolphe Muzitu asukelaki na 5e RPTC bayeko bakisela ye 6e ezalaki nini kombo nango ebenga kinini RAM lolenge nini bakobanda ko kata misolo na kati na téléphone pour futa mpaku na yo na yebi pe même na époque ya Jésus bao batanga ka Bible puisque fondement ya mibeko inspiration na yango pe fondement ya mibeko utinde na Bible. Lokola nzamba pesa kibiso Bible comme mobeko. Yo côté ozali, oza musulman, ozana ni mebo ozana fondement na bino, nzamba pesa kibino. Alors, na bao batanga ka Bible
tango nzamba pesi mibeko po mutu lolenge nini akoki ko se comporter lolenge nini mutu akoki ko tambola makambo nini mutu akosala nini pa kosala te mukolo mususu baye kotuna Yesu balobi soki oza mwana nzambe est-ce que eza permis ofuta mpaku to ofuta te Jésus atali alobi non bato bazochanga mutambo soki na futi te bakoganga ndenge toganga ki pona ramu alors tika sikoyo nala kisabango ke esengeli kofuta mpako Yesu alobi botali sangana no misolo yango oyo bafutela kampako eza lolenge nini batali sie moi misolo amoni elongi ya premier ministre ya mokonzi ya mboka lolenge tomesana kana misolo na biso ko tia bilongi ya bakonzi alobi aweza ya elongi ya bato basalaka mibeko bakelaka mibeko pe bakambaka biso alors bozwa ya bango oyo bango basengi bopesa bango bozwa oyo nzamba sengi bopesa nzambe rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui lui appartient. Alors yangwana bande kona biso lelo ce qui peuple a tomboka qui pona ram c'est parce que eloko liboso communication ezaki malamu te eloko ya mibale lolenge ya kozwela yango ezalaki malamu te mutu azaka na 1000 francs alingi abenga baya kozwaye batindele misolo to basa asala likambo songolo yo zwi 1000 francs nyos azaika na 1000 francs siko ya kosala lolenge nini 1 communication ezaki malamu te 2 lolenge pe akozwela misolo ezaki malamu te mais kofuta mpako ezali malamu eza mabete faut kofuta mpako pombo kekende liboso alors yangono omoni ekotisaki iki mais kasi mabe pona ba député na biso oyo na ebité balinga kotanga to balinga kotanga te baleki na parlement bazali koloba eza na soubassement juridique ata moko te to uti kotanga mibeko oyo nyonso tomoni mais il fallait boloba ke façon ya kozwela nde eza mabe bozwa peuple a sentir te et puis pe bo rassurer peuple et qu'il place songolo si ma peuple a komona eloko ya futa ki to apesaki amona revenu nango retour eza nini mais bosala ki yango te yango na omoni mama na biso chala mwana ayemba kinzembo apesaki bango kombo moko na boyi kotanga kombo wana ba musuba lobi ba ce sont des commissionnaires ce sont boye pona nini mbala musumu kolwana bakanisa eki basama libako lobake boleka na cafétéria déjà si atiki moi eloko moko lokola ndenge ba député provincial ba komisa ba gouverneur ba vache aller député à côté restaurant allié ba pesier facture atindi yango pa gouverneur alingia somba mutuka akeye komona gouverneur alingia bala akutani na mwasi ya sika alingi akeye komona gouverneur soki gouverneur a répondre na makambo wana te gouverneur wana za na motion de censure motion ekokwea na mikolo bakolongola endenge lelo tozokende na 14 tokolobela pe eloko wana province esengeli ba voter ba gouverneur na vice gouverneur alors mboka na biso toko changer pe loi wana ba gouverneur bakouta na assemblée provinciale te peuple ndako voter bango tokolobela ngo mikolo ekoya mais kasibota la 6e prestation oyo ilungamba autaki kosala po peuple ba futaram kasi ezouelinde zaki mabe et puis je me pose des questions tout ce temps ici biso ba petit peuple même atato zaki na mboka toyelelo na Kinshasa na mboka mwinde zalaki te makambo ezalaki malamu te mais quand même tozui moi temps koki kotanga mibeko mais kasi ba député bazaki kotanga to bazaki kotanga te ou bien il fallait ndeba mema biso na ba formule mosusu yango na bandeko kobosana te ko like vidéo kobosana te ko tia point na kati na notification pozo akaba vidéo na biso nyonso auto ko partager ozana supposition ozana mwa likambo ko tikoloba plateau na biso ezali ekoyamba yo et puis ozali na mwa olingi débat contradictoire bobengelanga songolo likambo eza boye komela biso na numéro ba komi na bas d'écran po toyebaka nini bolingi pe nini bolobi toyebaka pe makanisi na bino pe tokokabola makanisi elongo totondi bino botondi mingi bozala toujours na chaîne na biso oyo koyela bino ba diversité ebele politique sport divertissement makambo ebele topesi bino matondi mingi à la prochaine.